bongo. Bambaso babwa ke la batu. Source nango eza toilette. Na yebi sorcellerie. Na yebi na bazo travail yango. Tumba kubino bo mela bokomo mela. Lelo bo yebi bisike wuti. Tumba ko eza poudre makasi na monde sorcellerie. Na linga na yebi sa bandeko nyoso bazo landa biso na mikili mobimba na poto na Congo na Brazza. Ngana kufaki. Après ngana kufaki. Ngana lala esika moko na nyoka mamba vert. Nyoka mamba vert. Oui. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Mana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Father, Charlie fidèle. Bala l'union sont toujours beaux orali bakou ya kwanda biso na kati ya chaîne na bino ya les Nazariens na cadre émission na bino table sainte que a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukoya et je dis un grand merci. L'équipe Mobimba, il y a les Nazariens qui dit un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour toujours la mission de bien mère boss. Merci vraiment pour la confiance au plus. Je dis un grand merci. La gérance sur ma caméra, pourquoi pas Alain Kakala Lobo Kanzami ou Azana Régie. Les autres tables saintes, Nazana pasteur JC, tous les Nakatapate ou les pasteurs JC Boyebi ou Azali Leki ya Ndeko ya Papimboma, Baza même âge la Papimboma, Azali Leki ya Papimboma, Azapel Leki ya pasteur Espérant Mbakadi. Tout ça naïe, tout ça ndeko naïe, awa yende tout ça naïe par rapport il y a témoignage naïe au toujours kuba ya ngo na ndeko ya papi moma na les frères ya papi moma par rapport à témoignage de Boulana déjà première partie et lelo toujours la deuxième partie il y a témoignage na biso au toujours continuer na toujours avant d'abord on a présenté bino le pasteur JC Mboma avant présenter bino le pasteur JC Mboma dans c'est en régie a tia vraiment cantique oyo et puis ça va na bana ya nzambe au tenir du bana ya nzambe no sako mokonzi et la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa mère boss et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako.
katela 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 losako mokonzi nazomono te nazomono te nazomono te nazomono te sala ngoboye dose tolobi ya tour oyo yoka merci tolobi boye ya mbala oyo ata baministre bakokata mokonzi ata bagénéraux bakosala nini losako mokonzi nalobi ata baministre bakosala nini losako mokonzi ata baprésident losako mokonzi on y va katela ye toke on y va. Voilà, naebi chat oyo sali plaisir na Philomène moko ya motema Bivens de Yombo depuis Londres naebi so chat oyo le sang comme on sali sous plaisir na 3 fois boss Jack Pro depuis France naebi le sang comme on oyo vraiment et salut au plaisir. Non c'est la juresse oza sima caméra à fond caméra présenter bino les pasteurs JC Mboma est-ce qu'on a qui directement copier ça est bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Ça tenait l'homme de Dieu. Et santé d'angeza na bien. Il y a très bien makasi. Kimi nzambe za Tout va bien. nzambe azobatela Makasi nzamba batela pesa makaminene. en forme. En forme. Pasteur JC Mboma. Avant d'abord, tout côté d'abord, dans le rapport, tout continuer témoignage. Toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission. Il y a témoignage, tout le monde dans ma boucle de Tout semble lié. Nkolo to pesio merci. To pambolio, to tomboli peut te lever. Tout ce qui tango auto banda témoignage. Père na maboko na yo. Molibo mo santos ala maître. Pe kamba sunga biso. So comme si biso na suka yawe to santo peso merci. Force ya ténèbres ozo konzambokili. Force ya ténèbres zo boma. Force ya ténèbres zo kanga ba via batu. Puissance ya monda molili na ozo bokonzi. Car vous n'avez pas l'autorité. Na obengana pe na ochasse bino ba sirène bozo dominer likolo ba via batu. Vous n'avez pas l'autorité. Je vous chasse au nom de Jésus. La croix de Golgotha no implantango katina bisika. Père banda na biso so komisi biso na soa to zana to peso merci. Zala tata biso to zalaban na kombo Yesu Kristo yo kufa ipo na biso. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Tu continuer toujours l'émission. Avant d'abord, notre nous avons toujours le rôle par rapport à Batuno sur Bazil Bako Rolanda. Na pesi bango mbote mutunyo sa Holandanga na ndaku na Congo na étranger. Nzambe o akota makambo ya batu akota makambo na yo. Na pesi vraiment mbote pa bandeko na ngai famille mobimba ndeko ingénieur na pesi mbote ser docteur na super lemba na pesi bino mbote na pesi pe bandeko nanga ba na Angola na Luanda mbote kafumfu na pesi bino mbote nzambe ya lola apambola bino mais yambonga na banda papa journaliste na banda na nzembo na biso obiete nzembo wana salanga elengi makasi nzembo wana esalanga banguya nzembo wana tombola nga penza pona santa ka présence nzambe na kati ya nzembo yango na lingana na yemba nzembo opote na santa présence nzambe na kati ya nzembo oyo Atesale yaya Zambi tasale Atesale yaya Zambi tasale yaya Atesale yaya Zambi tasale Atesale yaya Zambi tasale yaya Tangu talunga kayo Ngunga tabule yo tabula yaya Nzambi tasalo yo buta dibundu na betu bakala dibale nsusobwala Nzambi mesalo yo basi nantime ye basanga na meso ye kikatula nsoni rafa Nzambi tasalo yo yaya tasala deja Nzambi tasalo yo yaya mesala ya nene papa mesale kwisange sala rafa Nzambi tasalo yo ngeme vanja na Zulu betu na mtoto na mpashi lujingu mpashi yaya bwala mpashi toto mpashi Jésus kwisange salo yo yaya mesale papa mesale Nzambi mesala yaya mesalo
chilo tasala deja papa tasali yo bambongo takuisaka yo nzambi mesali yo yaya ngetabala nzambi tasali yo ngetabutaka nge nzambi tasele maladi tamanaka yo yaya tasali yo luangu na beto ye kuimba na beto yo kutata na betu rafa nzambi tasali yo kimba kuna betu papa nzambi mesali yaya tasala deja rafa mesali yo kwisangisale sasukangisale kwisangisale papa sasukangisale yo. Voilà, merci vraiment l'homme de Dieu Nandenge Yandim toujours l'homme de Dieu aux ans de Koya Papi Momba sikoyo batubele baotuna relation nini obozana ona pasteur Espérant Bakadi na le frère Papi Momba relation boza bakbande comme relation obozana ona omoni eloko esangisaka bato na vie ezalaka makila bato nyonso eloko esangisi nga na bandeko eza makila papa biso azwaka ta ya kobota bana ebele apart bango eza mpe na bana mosusu babota masusu na bamama mosusu mpe bazali kisifi toza ebele nzambe asala ye grâce akobota bana ebele nga na botama na kwe na nga membe bango kutu bayebanga te nga mutu naluka bango bayebanga te omoni mpe ye azalaki missionnaire soki akeba mission na ye azwi mpe ka mwasi kuna nde besikaka mpe kuna tala kaka vi ndenge ezala esito oyebiki azalaki mutu ya impere mutu ya mobutu na epoke wana azalaki mutu moko asalaki na animation atravayaki mingi na mobutu bon talaka. Mais est-ce que le pasteur Espérant Bakadi aza pasteur pourquoi pas okendaki ko samba na église na yo ozata certaine église ya ndeko makambo nzambe eponaka te bundeko makambo nzambe eza makambo ya molimo nakendaka kuna nalandaka mpe baséminaire nalandaka ye mingi nalandaka chaîne na ye nakendaka kuna en bon terme mais ye na ngai tokutana nanu boye te cette fois-ci na ozela ye aza na poto ntango aoya na oluka ye nauti ozala kuna tosoyi na badiacre na ye balobi ya na poto eyebaki nga azalaki awa te naaki na ngola naumeli mingi na ngola ti ndenge nga na zongi esengelaki cette fois-ci soki ya ye tokokuta soki cette fois-ci oza décision pas beaucoup en Espérant te c'est mon frère wana penza nayebisaka bandeko tour na yakangaka so bolingi boconfirme ke nga na ndeko na bino nana makila so boyebi baede na papa wa boti bino nga na pie bino makila botali mpe baeden oyo nga na sala nini nanango wa bandeko na ngai nga na aconfirme na aloba wana bandeko na ngai so mes frères babandeko message ni okola se na pasteur Espérant Bakadi te naza na Kinshasa message ni en ce moment là non message ni naza na Kinshasa eloka liboso na oyebisa na Kinshasa nebi ete futo kutana vraiment ndeko na ngai tango navandi na Angola na yoka masolo ndeko na ngai na koma pe na Congo esengelaki nakutana na baser nakutana na bato nyonso baingénieur aza na lemba nakutana na bango esengelaki cette fois-ci nakutana na bandeko papier esengeli cette fois-ci tokutana ye tokutana ye wana ndeko na ngai naza numero na ye mpe awa napesi yo bengi ye bosola l'aise wana ndeko na ngai tosololaka ndeko na ngai c'est mon frère wana ndeko na ngai oya so nabengi ngai nde nabenga te omoni ngai na beaucoup concentré na biso na concentration ya baprière na souci ke Kinshasa efongwa moyebi ete Kinshasa eza molili Kinshasa ya molili makasi et même les serviteurs de Dieu qui travaillent à Kinshasa oyebi ke babosana mission oyo bayaki kosala na Kinshasa o nzamba apesi bango o nzamba benga bango nalobaki jour wana Christ avait une mission et te peuple o balanda biso basala nini bakangolama cette fois-ci mission wana esili nanu te badisciple bazwaki baapôtre bazwaki biso mpe tosala nini tozwi même mission toana mission ete mboka eza nini efongwama susi na biso yango même bato bana étranger mutu nyonso olanda ngai yaya ngai nasambela nzambe histoire te ya masolo te nasambela nzambe tobengi yo yaya akiti omoni ye na bikamwa ngai na prophétise te mpo bato bapianga mbongo
na prophétiser pour bato bapianga mituka na prophétiser pour na bato te pour te na tonga bandao mais na li puissance en Nzambe. Acte des apôtres chapitre 2 Bible ezolo ba mikolo asuka na Nzambe na kitsa molimo nanga likolo bana na mikolo cette fois-ci tango ekoki molimo Nzambe ifesa nini ekita bato bamona ba malade babika bato bana ba problème basani bazwa solution eloko nde toye nango ya mwana tala tika na bisayo ebete mboko bato bana ba problème tango na komi na mboko na akuta mutu paralysé ezobomaye yaya balosango na sala paralysé le komuke to betela ngo une semaine te bambaso babwakela batu source nango eza toilette na yebi sorcellerie na yebi na bazo travail yango tumbaku bino bomela bokomomela lelo boyebi ebisike uti tumbaku eza poudre makasi na monde ya sorcellerie tumbaku eza parfum makasi na monde ya sorcellerie bagasite bozobela source nango eza tumbaku boyebi mboka te na yebi sorcellerie na yebi base nango nebi ne babomaka bato nebi ne batravail yango nebi ne basalaka c'est une mission toye nango toyete peuple baza kokanga bana baproblème bafongwama bazwa solution loboko ya Nzambe ekita na bavie ya bato yaya tina botama na mela masanga te yaya tina botama na yebi kuwa makaya te yaya tina botama na linga distraction natalaka mati te na yebi yango te na yebi ni joueur nde na yo kaka oh merci atibi we nani atibi nabi ba même musique amokina kipango te nabi bango te oh kinga ndia betu so na yebi te na concentré yebi te na yebi sa choke na leki sitango ebela gobela watu okota mais déjà tokuta ngala ndeko no papi momba tokuta na ina papi momba ndeko na oda opesa ide message on zamba lakisa omoni makambo Nzambe kina tuni makambo Nzambe ezaka makambo molimo makambo Nzambe to sala kango esika o molimo ezosani ezokamba yo okozala ndeko na ngame na kati ya makambo yango za nil part ndeti nde na sa makambo na nga boye makambo na ngai so Nzambe alobi na kutane na pese ba message na kutane na pese ba message andi maboya menge sase na sani na lobi o Nzambe sani ni atalisi ngai esili. Ok, merci vraiment pasteur JC Moma to continuer toujours tous on se na kacha témoignage to suka kesika mama ndani mama kulut no iska fandaki azo senga momba azo pesa et puis to continuer tout ça qui wana na linga na ebisa bandeko nyonso bazolanda biso na mikili mobimba na poto na Congo na Brazza ngana kufaki après ngana kufaki l'état na kufi Nzamba eko zengisanga vie c'est si nazo ya sikoko la kisabandeko ba réalité na makamna mona na ba réalité na ebi na vie na lobaki boy mama kulutu na biso azaki na nzungu azaki na mwali tukamuke na tongo nyonso abande ko tia moto pe ko tokisa mai wana bande ko zwango pe bande ko tsokola pota soki atsokoli pota yo mutu atie na atiaki na pota abande ko zwa makasa misatu ya liboso atoboli mabulu misatu ya mibale atie likolo après akangi ba bandage na tongo tango azozwa mai azobanda ko tsokola pota na yo mutu oyo atiaki na pota okobanda koyoka motema nini motema moto nalobaki boy mama kuluta banda vanda na se soki bato bazoleka bazoya même na lupangu bazokabele bambongo bazopesa ye bambongo nzoka nde tobande koyoke mape bato babande koyeka mama kulutu oyo mawa nzoka yende mutu azalaki baza sorcellerie na kati ya famille pe yende mutu abande kosala nini koboma famille abande koboma bato po ete nzungu na ye ebande kotenga makila epe lokolo na ye ebande kotenga makila soki azwi kaka mutu atieka na pota na bomi okomona seri wana pota esala nini ekauki ntango pote kokauka ya kozwa courage bokomona mutu atelemi akomi otambola akomi obima ana courage po ete aza na makila ya mutu na wapi na lokolo ne na kati ya pota mais bato babandaki kokabela ye babandaki koyeba te ke mutu azala misala ya nini ya misala mabe tika na biso ndeko na ngai yo ozolanda nga bisika bino bozali mutu mosusu yo kokabela eloko peut-être oyebi ye te oyebi origine na ye te ya monde na réalité na monde ndeko aza te pire aza te na monde tata aza te mama aza te tika na biso mutu akozala tata no me kaka ye wana aza na kisi lobi azoboma bino mutu akozala ndeko na ye kaka ye nzoka nde asala baliance na monde ya ténèbre kaka ye wana azosala nini azoboma bino eza na bato ebele na bafamille soki oyebisi ete mama ya bino aza na kisi ana ndoki ya kondimo te peut-être akozo ennemi mais makambo toye nango tozodevale basecret mpe tooloba baréalité mpo ete yo comprendre eta ya famille na yo ocomprendre eta ya libota no mpe makambo ndenge nini ezosala nini eza na kokendele tika nayebisa yo nga nayebaki eta ya famille na nga peut-être yo oyebi eta ya famille na yo te biso na famille na biso eloko ebandeki koboma bato na kati ya basekimamba oyo ebandeki koboma bango ezalaki nini nzungu
mama kulutu azaki nango ya muke na lituka soki atia yango na moto mikolo bobandi omona ebandi kotoka kisi fiete mutu akosani akokota na nzungu epe tika na ebisa yo biso toyebi secret ese yo oyebi secret libota na yo yango na ebisa yo bato ebele meme soki aza na eloko na ekokabela susi na liboso akozala kabela noko akabela yaya akabela ndeko me oyebi eta ndeko wana te tika na bisa mutu mususu ndeko mususu akobanda kokabela eloko nzonda akabela ko avec intérêt azopesa yo kaka ye moko azopesa ye azolia yo azozwa nguya na yo azozwa bachance na azosani azosalela yo comprenaka te tingandi alinganga makasi papa sokolo alinganga makasi asaka nini akabela ngai ese biloko akabela oyebi source nango mondo eza na réalité mondo eza mondo akosaka nango te yo fongola biso comprendre makambo mpe bata biso tozali en tant que mwana na nzambe mondo eza mondo asoseleri yango ozomona lelo bato ebele bazokufa mutu aza na soseleri alingaka eloko noto misana azosala esala na force makila kuna liboso na témoignage na biso na kolakisa bino makila esalaka musala nini pe mama kulutu na biso oyo bandaki koboma batu pe kozwa makila na nzungu na ye ebande kosala musala nini tika na ebisa yo zala branché bien aimé landanga mais na bosani eloko moko papa journaliste avant que tokota na profondeur bandeko babengi nga batuni ngai numéro na yo toyoki yango pensa bien te yambo to continuer na lingaki nanu napesa bandeko nyonso bahala na ngai numéro mpo tolobaki na débit tokopesa numéro mpe na suka tokosala nini tokopesa numéro eza plus 243 ouais 081 25 69 447 243 81 25 69 447. Ok, voilà, merci. Numéro il y a pasteur JC Mboma. Ok, toujours là toujours dans témoignage. Tout ce qui non et si ka Nzungu wana to continue. Ouais. Kaka toza wana na Nzungu. Yaya, na kati ya famille na nga basi babandaki kobala te. Na kati ya famille na ngai mibali babandaki kozwa mbongo te. Na kati ya famille na nga une famille problématique. Famille o batu bakenda liboso te. Okuta penza bo esika batu bazolala oyoki bango mawa. Zokande biso toyebaka te. Yaki na Nzungu moko likolo lituka. Eza na kopela moto batu nyonso bakanga bango baza na kati ya Nzungu na kati ya famille nanga batu babanda ko voyager te ato voyager boko kaka na sima mikolo ke mutu songolo akenda esika songolo ya kufi to bande ko yeba te to somona batu nyonso bazo sani batu na ka esika moko batu ba progressera te batu ba avancer te makamba batu kenda liboso te to yeba te biso nyonso to kamwa oje se famille oyo ezaka famille batu babelaka batu bazaka ba problème batu ko bazana makambu peut-être na même ba maman baboti biso ba maman na ebisa kibino na commencement ke ba maman babotami 9 babotami mibali 6 mibali 3 basi 6 sur les 9 babotama bango nyonso moko abalaka te pona nini Nzungu nde kangaka bango biso toyebaka te Nzungu moko oyo mama kulutu atalaka yango nde saka nini yango nde kangaka bango na kati ya Nzungu wana mama kulutu abandai kotia nini na tongo boye abandai kozwa mwa makata na ye oyo abandaki kotia na pota akotia yango nanu na Nzungu ekotoka tango ekotoka yango abandai kotobola yango na lobai bieke madusu misatu akotobola yango madusu misatu na sima nango akotia na pota na sima tango akotia na pota na tongo nango soka lali abandi kozwa mai ya moto oyo atokisaki na Nzungu wana na makata mututu oyo atie akotia journée wana oyo aliboso azolongola pota to yatikasa nini atie epe na ki koloba boye mutu nyonso oyo abandaki kotia na potana okobanda koyoka ka motema moto sika na ebisa yo na confession mama kutu na épisode na biso ya suka oyo tokoya kosuisa na ebite soko kozala mbula nini so mokolo nini mama kulutu alobaki boye abomaki 30 personnes. Ah bon? Ouais. Ouais, 30. Maman Kouta Lobaki, abomaki 30 personnes. Mais na 30 personnes oya abomaki, batunyo soya bandai ko kanga pe ko simba. Moko azaki résistante. Mutu moko abikaka te o batunyo soya bandai ko tia na pota na ye. Soka zuyo ke esprit na wacho na pota na moko abikaka te. Batunyo so oya atia na pota, babandai ko kufa. Mais mutu oya kokate ko boma. Ezalaki ngai. Pona nini? Poete na yamba kombo moko wa mutuya na lakisa ibandeko na premier épisode na biso oto lekisaki ete na bomwana déjà nzamba visitaki ngai na yamba ki kombo wa mutuya kombo wana nde yango ebande ko protéger ngai kombo wana yango ebande ko batela ngai nga na betama kake na betama
ngana lala esika moko na nyoka mamba vert. Nyoka mamba vert. Oui. Nyoka mulai distance à 5 ya ekoza ba 3 ou 4 mètres. Nyoka mulai mamba vert. Na lala esika moko na nyoka na ibate. Tolali na pongi. Jour angonga mona lota na mona nyoka elanda ngai. Ba voisin batu mususu ba loti ba moni nyoka swingai. To bima boy na tongo. Na zoye bate. Nzoka nde na lala esika moko na nyoka. Yaya esprit esalika ke na oka pongi jour ango. Na bimi na kema ina sokoli na zongi. Esprit zo sala na zonga na ndako na lala. Tangu na zongi na ndako na lala. Na tombo la dra boye. Na sa dra na moni nyoka. Yaya nyoka munene batu ba bima mba vert ba biango. Apumbwa ka en espace. Na moni nyoka. Na gangi batu ba pusani ba bomi nyoka. Mais eloko ndeka musingai. Na lala esika moko na nyoka na kufa ite pona ni. Nyoka so ngate pwani. Eloko mususu ezoka musangai. Na vandi na journée kake betinga. To saki 4 personnes. Kake bad mais kake wana ekana kibangote. Ezu bato bazaki pembe. Ezoki mutute. Yaya, ngazomona naza phénomène. Nana nzambete. Nzambe na biso nzamba masekite ba isuerte. Bisika nyonso atelanga ba piège alukanga azwanga atane eloko te. Wana mama lek na bino. Mama kulutu. Mama kulutu na bino. Bisika nyonso alukanga. Azwanga esika moko te. Au bien événement tsuka na 2018. Na sali accident na moto na tuti mutu na magadam. Makila na zolo na matoi na misu. 3 jours na l'agonie hôpital. Na butu mutu akiti na soutane ya pembe bisinga yo kufate. Na ebisa ko dès le commencement yo kufate. Yo zonga sunga bandeko na yo na tika ko na vie na bomo ipote yo sunga bandeko na yo kokufa te. OK, merci vraiment toujours na témoignage to continuer toujours ko toujours pasteur JC Mboma tishiko to avancer na témoignage na yo zara obetaka ba parabole ofongola ba parenthèse. Ouais, na fongola ba parenthèse mingi po te bateau ba bi makamwa nzambe te pe puissance nzambe te ba comprendre makamwa nzambe pe ba ye ba puissance ya nani puissance nzambe. Mama kulutu ye wana azo continuer na misala na ye. Tango azo continuer na misala na ye, mission na ye. Ayebaki ete mutu azo empêcher ye na misala ne na kata famille zanga. Pona dès le premier épisode na ebisaki bino ndenge nini mama kulutu abandi ko lukanga bandanga mwana muke. Makambo nini bandi ko komela ngai bandanga mwana muke. Tina age na kikokola, tina age na zalelo. Ye azo continuer mission na ye. Souci na ye ezalaki ete kaka ngana sani nakufa soki ngana kufi nde ya tika na kimia atikali ampe abandi ko sala makambo na ye pete makambo sani makambo simba mais au fur et à mesure nga envie ngai nazo empêcher ye pete makambo azala ngo pose sani e simba osomon mama kulutu mutu moko ayebate famille mobimba ke mama kulutu azana nini ana ndoki mutu moko ayebate même ngana zolo bana yebaka pete même mama baboti biso nande bazosila nande bazosufrir mutu moko ayebaka te ke mama kulutu mutu azosala makambo nyonso ezonyokola bato na famille makambo nyonso bato bazokufa na famille mutu azoboma bango eza nani eza mama kulutu mutu moko ayebaka te mais makambo oyo eye koyeba na tango nini tango ye azaka na soutien sani aboma ngai osomona tango ye aza na souci aboma ngai mais sikoyo ye akoboma nga ndeni nga naza na puissance ya nzambe mais ye pe kotoyo na monde na bango peut-être jour ya ye ko confesser jour ya ko vansa batu kuna to mona ngone épisode asuka abisaki bango boy ki mwana bozomona na minute to loba na bino azana zamba azana basinga to kangiye wana loba na yo azolo bananga te famille mobimba na bato mboka quartier mobimba basanganaki poete ye jour wana kutana na nguya nzambe makamune akobata ya kobombama ebimaki na mpwata tangu makamune ebimi na mpwata bato nyonso bayebi jour wana ke eza mama kulutu nde sorcier oyo abomaka famille abomaka bato alobaki nini alobi ke mwana mobali oyo aza kokangama aza na nzambe nasali nyonso po toboma ye nde nakoki te yango bozomona sachet wana bozomona ana eza sachet na ngai oyo eza na biloko na ngai nyonso bami na ngai balongoli nga na groupe na bango po ete nga naliaka musuni ya mwana papa oyo ya ngambu naliaka musuni ya mwana papa
Mais yo l'homme de Dieu ozobeta lisolo zobaka no mama leki na bino mama kulut na bino azo témoigner que kanga basina mais yo zaki derrière nzambo yo l'homme de Dieu bakanyo basina seconde. Ouais. Bible le béni. On vous fera la guerre. On ne vous vaincra pas. Ya on le fera ba kango na si. Ya. Mende na saboye. Bible zo lobani. Ba otela bino mitam. Problème ça c'est omani kindokia. Kindokia ça monde spirituel. Hein? Kindoki eza je ya nzoto te pe ya bomutu te. Kindoki eza spirituel. Na kindoki na kozo anzete. Na kindoki na kozo anzete. Na kozo même eloko. Na zwi singa. Na bandiko kanga eloko oyo na bandiko kanga téléphone. Téléphone na pesa yango kombo na yo. Na remplacer yango yo. Na zo sala yango spirituellement. Hein? Na zo sala yango na esprit. Na bandiko kanga singa na pesa yango kombo na yo. Yo kombo na Dadi. Yo dadi. Le col na senga ka verset wana noko na bino peut-être tata moi si peut-être maman lek. Na senga ka verset dadi oboya ko pesa ngani. Oboya ko pesa nga verset. Mais lelo na sani nazo kanga yo dadi banda ko nyoko maka ndengo zali dadi ko kende liboso te. Ya lobi. Asiminga na nzoto te. Nga pe na susi na ete. Pe na susi aussi na nzoto te. Le col ya sele loko esprit nga pe na zo msena nini. Na zo msena esprit. Ya kangaki mais akokaki ko bomate mutu o ya saki nini. Ya kagaki. C'est bon. Posons un témoignage comme de Dieu. Ouais. Mission na ina susine zaiki kaka. Esengela ki mutu ana sani. Mutu ana kufa. Mama kulutu ayeko changer système. Amoni ngai na sanzi makila 5 fois nazo kufa te. Na beli makasi. Pendant 12 ans fièvre jaune nazo kufa te. Mama kulutu a changer système. Mama kulutu abandiko zo bougie ezopela. Akomo tangisa soka sokoli pota na akozwa mai ya bougie ndika ndenge ezopela moto bongo abandi otangisa likolo ya pota azwi bougie abandi otangisa mai ya bougie wana likolo ya pota pota mobimba wana ya munene wana akozipa ngo na mai ya nini na mai ya bougie mais tika nebisa yo pota mobimba wana ekozipama na mai ya bougie donc achange formule po ete formule ya liboso amonaki ezosani ezosimba te nyonso wana mission eza kaka ete mutu oyo atiaki na pota wana nga aza grave wana nga naza grave ntango achange système ya bougie naza grave atikoti na deuxième nga nakoti ndako oyebike nabima libanda te nazobela nabimaka libanda te nazobela nabimaka libanda te nazobela nabimaka libanda te nzoka nde koto système esa nini échanger yaya eloko ezokamwisa ngai bandeko moko bayoki ke nazobela baye balobi l'homme de Dieu tozosunga ye tomema ye na église toke kosambela mpo na ye papa journaliste ozolanda ngai l'homme de Dieu azobela ngai nazobela bandeko moko balobi tomema ye na église moko tosunga ye voilà bandeko banani bon nabosali bakomo na bango na époque wana bazali ba camarade connaît te bazali ka bandeko basambela na église moko esongolo na permanence moko yaya tokenda kuna tunanga problème ezani balobi batia biloko na nzoto église ba batia biloko batia kinga biloko na nzoto esengeli baba ndo bimisanga biloko na yoka prophète asambeli kuna randa baba ya ndaba chikene mene yo ndaba chi apumbwe aya swinga na mkongo bu mbembe bi oh batia mbembe losambo ekitie toki lisusu ye wana na losambo prophète azobondela apumbwe lisusu aswinga awa o batia musuni musuni ebibi ye wana bazosambela kaka bububububu yaya apumbwe lisusu aya swinga awa oh aza pe na begwi na nzoto oh wana beblo azemela nzoto na nzoto na ngai egwi ebimi mais yo za bosala nzambe ndembi omona ebiloko wana yaya nazo bisoke monde oyo bavantire baza ezala bato balobi basala nzambe baza bana ba escroc ozombra siko bato mokili balingi mingi ba escroc nde baokosa bango ana puissance ya nzambe te ana eloko te mais azolakisa bato ke ye osala délivrance yaya délivrance yango wana te oyebi ke papa journaliste pendant le temps navanda wana na église wana
biloko bimaka na nzoto minga na bika kate yo bika te babimisaka biloko na nzoto na yo bika kate na bika kate oh nga na fani nga mo na komo reso ni malgré j'étais malade na komo reso la nzambe yo mona nzambe mais ba biso tout ça non so ba ya tout le monde doit monter ba frapper nzambe pas lobele loté ya nzamba lobaki siko yo ka kite point alobaki yoka te OK continue tout yoka masolo babimisa biloko na nzoto biloko ezobimaka na nzoto nga na obika te maladie ka ezosani ezoya grave maladie ezoya grave nazobika te nini ezoya kokoma bien aimé nini ezoya kokoma un jour nakolota na pongi nazomona nzambe azotasanga esika tozalaki namoni banyei oh est-ce que moto ofandi banyei boye ndeni namoni banyei ebele oh naloba kuna na pongi esika yako tolali banyei boye ndeni banyei ebele nasutuki boye na pongi nayoki mpe na litoi nzambe azobisanga jise à partir lelo kolala soso te longwa a nabengi mama prophétesse wana na baneve yabisenga nzambe akiti na butu abisenga na longwa abisenga soko okei okokufa nabisenga mama yo yebi bato babandi olukanga mpona kufa nga na okokufa te nabisenga na kei nzambe avitenga na butu akotikanga te na kei na okokufa te nakangi bisaka nakoka kutu pa meme komema marke to bamemelaki nga bilamba natiki kosundola yango kuna nasundoli yango nazwi nzela nabandi kozonga nayebake moto akota ndako okoka suki otambola te okoka suki omarche te nzoto eza su na sante te natikala skelete mikuwa na poso bato bazotala nga na nzela siko naokende natamboli longo atyawa na pemi longo atyawa na pemi ti sango eke epa bamama ke mwana bino aza na koya baye na nzela bamemi ngai ndeko nanga moko ya mobali azalaki amemi nga na mokongo nde tokendaki ndako wana nakoni siko bato bazokutana nga na nzela ntango bazotala nga naomona bato bazoregrete balobi akoma boye asila boye bien aimé nazalaki nakondi na sili mais bato batala nga na nzela bazoregrete mais malgré bango bazoregrete na kati na ngai nazalaki kaka nakondima ngake ngai atako nazobela naosala nini nakokufa te wana nakota ndako oyebi mikolo boni nasalaki na ndako nasalaki inane wow inane na malade inane sa konte nanu maladi inane banda nakotaki ndako mama kulutu achange système ya bougie azokokanga pete mama kulutu aye kobengisa koko na biso noko ya bamama na mboka biso kutu toyebaka te bamama mpe bayebaka te nzoka nde atinda ye maloba nzoka noko ya bamama na suka na sorcier yango omoni bandoki na famille même na famille te na quartier bisika bazali bango nyonso bayebanaka ndoki nyonso ayebaka moninga na ye ke moninga oyo aza mpe ndoki neti ngai ata ndoki achange mboka akomi na mboka mosusu bisika bato bazali akokomprendre kake oyo aza moninga na ngai oyo meme bato bakanga osola nanga papa Jolis bato bakangaka soki moto aza na basinga soki moto bandoki balingi baboma ye soki okomi esika bandoki bazali eza na bilemo oyo bandoki bayebelaka moto oyo si bakanga ye basini ezali basini wana nakoloba ngo nana awa te tokokende nango kuna eza bamakambo tokokende nango kuna po te tokokende na monde ya délivrance osomona basini ezali bazala na basini ke mutu songolo aza ndoki mutu songolo aza ndoki bayebalaka osomona neti biso neni tozalaka mutu azoleka otaliaka boyebi ke mutu osenservite de Dieu na basini omona kaka mutu amusana na nzambe ape lotomo ezalaka bongo osomona yo ndeni loyebaki na musana na nzambe basini neti kila bams oyo aza na Afrique du Sud ye mpe so otali bo c'est un serviteur de Dieu même Alain le frère Alain abengi ngai to so wana ye ayebaki ndeni ke nga na musana na nzambe na basini osomona mama kuluta ko benga koko na biso wana noko ba mama wana ko uta mboka ko yana taba ya bomoi nzoka nde taba wana baye nango basala ngo sacrifice tango bakosala taba wana sacrifice ne peut-être makambo bazana ngo tina ekosala nini
ego simba muto bazana tina goboma akokufa noko akoya bakoya manoko na ndako noko akoya na taba noko aye amemeli biso taba noko auti mboka amemeli biso taba batu nyonso bakosepela bayambi noko auti wapi noko auti mboka nzoka nde noko aye na bit noko pa ye na bit na taba aza noko na bango biso na pa na biso aza koko me lokola bango babande kobenga ye noko biso nyonso tokotaki na mulongo wana tobande kobenga ye noko akoya na taba mukolo moko noko abengi nga na salo mama kuluta yako benga koko na biso wana noko aba mama wana akouta mboka akoya na taba ya bomoi nzoka nde taba wana baye nango basala ngo sacrifice tango bakosala taba wana sacrifice nde peut-être makambo baza nango ntina ekosala nini ekosimba muto bazana ntina koboma akokufa noko akoya bakoyamba noko na ndako noko akoya na taba noko aye amemeli biso taba noko auti mboka amemeli biso taba batu nyonso bakosepela bayambi noko auti wapi noko auti mboka nzoka nde noko aye na bit noko pa ye na bit na taba aza noko na bango biso na pa na biso aza koko me lokola bango babande kobenga ye noko biso nyonso tokotaki na mulongo wana tobande kobenga ye noko akoya na taba mukolo moko noko abengi nga na salo azoyebisa ngai banda yo na ye awa ozokipe nga te mpo na nini nenseke noko yo omoni teke nga nazobele banda yo ya omoni teke nga nazobele sikoyo nana yo nanga yo kokipe nga to ngai ya kobela na kosala nini na kokipe yo noko azobisa nga boye omoni Jean-Claude soko ozotambola na nzela omoni mutu alingaka yo te aniati esika zwa lokolo na ye tia yango na verre ya mai balola mela azoyebisa ngai nesieke noko makambo ozoloba na nga na comprendre yango te olingi oloba nini azotuna nga boye obandi kobelaka nayebisi ye epe wana nazoloba aza na parasoleil na maboko azobeta na se nzoka ndenge azobeta parasoleil wana na se azosala formule moko magique démoniaque satanique azobeta yango kaka omonaka neti moto azobeta parasoleil nzoka noko aza na kosala mama na incantation ayebisi ngai ozoka ndeni nayebisi eke nazoka motema moto azobisa nga ke nayaki na bamakasu ese nakopesa likasu olia po ete esalisaka mpe yaya moto nzambe abombi mpe moto nzambe asimba moto akobotola ye aza te nayebisi noko nazomona neti okaninga nazobisa noko nazomona yo neti yo okaninga nazomona neti ke ndenge nazobela boye oye po ete oacheve nga mbala moko nakufa noko atuni ngai olobi na ngai bongo mpo na nini nazobisa eke nazomona neti oza enemi ya vi na ngai eske ngai nde naza boye nazoka mposa kolia likaso nzoka nde likaso wana oyo yayaki nango soki naliaka yango kaka na miniti wana okufi nakufi yango nde sikoyo liseso oyo alobaki wana soki moto alinga oyo te so aniati esika ozwi mabele osala mai omeli alobaki wana contexte qui signifie bango babanda olinga nga te po ete ye moto abengi eza mwana nkasi na ye baza na ndako nga na sombi na $3200 ndako ya monene 2 salon 8 chambre na mboka te na kati ya ville ya Kikwiti na kati ya ville ya Kikwiti ndako ya monene 2 salon 8 chambre toza ndako moko na mama wa ndoki tolala ndako moko na ndako na ngai famille mobimba baza wana sikoyo mwana nkasi na benge po ete basangisa force po ete ye moko azosala nini azokoka te nayebisi eke likasu na kolia te
noko obligé un certain jour na tongo babo marandi babo mataba taba oyo ayaki nango barobo mataba noko akokata musuni akotumba na makala musuni ataba ayebisi bango boyo bafwa na motema bapumo bolia yango te po ete ndeko na bino aza kobela lokola ye aza kobela biloko nyonso akokoka kolia te babiloko akati ekosunga ye osomprendre nzoka susi ya ndoko ezalaki lokola babomi taba motema ya taba ngana sani ngana lia motema ya taba olia l'homme de Dieu nga un peu au classeur du show na mambozolo ba orobi que non obane ko bela mwana muke sikoto noko na bino ayaki na lupango na yo osoma lupango mbongo osoma lupango zwaki wapi tandis que tu étais élève ya obi nsambe bo to sambe la tana likolo hein asansamba fungula batu ba opportunité mbongo lupango zwaki wapi yango te na lingi na loba na yo bino ba chance bozara presa ko loba bo ndeni yo tuninga mutuna il faut vendre ngana sani na répondre yo nzambe obiso tozo sambe nga sambe la makasi na sambe la makasi banda bo mwana batu ba consulter ngai na ba ya ba problème na ba ka malgré na ba nobel mbongo wana eza mbongo bande komoko bakenda kangola batinda kangai $3200 oza âgé nakoza déjà ba 19 ans po nga bani musala nzambe nga muke nga bandi oteya na 97 ouais nga bandi oteya na 97 nga mwana muke kande na obela ana na osalela mpe nzambe osomona nga nde makambo nzambe natikaka te eloko oyo nzambe asalaka ke abikisa ngai nde naza boye na forma bato bapaster babime ebele baévangéliste baza ebele me bandimi baza ebele naza meme na bafoto awa yaya naza na bafoto nga asa mosala nzambe lelo te ozomona oyo eza ngai wapi ngai nasenga na jia azwa oyo eza ngai c'est tala elongi wana tala yango bien tala population comme si ozala mpe marié comme si ozomona te bage na mosaka si siko oza marié non divorce ouais mpona nakobetelo na kati ya témoignage eza na bato basi mosusu obali nzoka nde baoriente yo sata na oriente po ete obalaka ndoki oyo azopusana pene no po ete bacheve yo bien mais yo olobi ke na première partie obayiki oyebi mwasi te oyebi nzoto mwasi nalobi te ke nayebi mwasi te landanga bien nalobaki ete wana na premier épisode nalobaki ete makambo ya basi oyo ezomema bino na distraction nalinga yango te osko deuxième photo ouais oyo ouais aopuyele bana ok l'homme de Dieu toyeba pourquoi divorce na minute moi son en vie au divorce ouais aza en vie ouais na minute oyebi ko bala te ti akufa pono o se remarier bien yango bino bato boyoka basusi ya obala te boyoka basusi ya basi nde na boyi na concentré ngana na bana na bota de bana naza à l'aise nasambela nzambe nasambela bato baobika bato bana ba problème bazwa solution bino bato mokibwana susi yo neti oboye obali na te wana susi osala nini obala te lebi bapasteur oyo babala base remarier bon précisément il faut otala la Bible contexte la Bible ezoloba nini mais biso toa concentré na mosala ok voilà l'homme de Dieu to continuer à te sujet de voir moi à ta place to yeba pourquoi on sala qui divorce bon donc continuer tant va payer sur tabac te yo landaka zalaka concentré pe na ngai po to lata molimo oyo Kinshasa bagobenga yo na poto bagobenga yo po na memelo nazobisa yo masekite nguya bato bazoluka bato balana basimeche bapaste bauzwa kisi bato bakota basianse okiti po baluka nzambe nalukaka te soki na tina eloko nayebisi ye na tongo nabiso bonio soko oyi ete neloko na nango mposa naboya mosala nayebisaka ye nzambe nayebisi ye soki na tina eloko nzambe na tina eloko songolo soko oye nango te nga mosala naosani naoboya obani mama o abota soki mama aboti te
kisi fi yo zanzambe tenga na boya nini na boya musala epe suka nango ayaka kosani ayaka kosama kama na lobeli na yoka kanda te contre mutu na bisa mutu komoni ndeko sabo kokufa na yoka kanda te na yoka kakanda te so na bisi mutu moni yo na 9 mois likola mabele mutu ana osala 9 mois na yoka kanda te na bisa mutu nde bible so ba ko bisa ko bibisa maloba mabete ko lakela bato mabete toza wana pona lipamboli toza na pote bato bafungwa yo siko panza muzaka yo moko nande take prophète take pasteur o ipsanza minza mpeze oh ya ezande nzamba ana portiti ezane ti bureau mutu na mutu akena makamna na bureau administrateur to président république avani mutu na mutu akota makamna mukanda o ba sepeli yango ti ba accrocher mikana mutu se kota bande kota na présidence na prémature na lelo au ministre ça ni na vandela mikanda ezane ti pe makamwa nzambe nzamba répondre à mutu selo volonté na. OK, on va ce témoignage content taba babomi taba baboma taba noko akolinga ngana lia kaka biloko wakati nzoka susi na bango ezalaki alobi boy biloko nyonso wakati bobombela ndeko na bino azobela po ete bafwa bapumo eza babiloko apete na motema nzoka susi na bango ezalaki ngana lia motema po ete motema ya ntaba donc basali yango bosala yango compensation donc ngana lia motema taba bango bazwi motema na ngai obe baboma taba na pesanga na boya kolia musuni nani oyo ya kotumba oya nango na sani na memeli musunilia na biseke na olia te na yo ka apecha kolia te na ka bien te nzoka jour wana na butu na kolala bien te na kobunda makasi na ba esprit na kobunda makasi na ba démon na butu tangu na kobima na tongo na koyebisa mamanga ke lelo na lali bien te na bundi makasi lokola na bundaki makasi na butu donc imer na nga na journée wana échanger nzoka nde ezaki na kati ya plan ya nani ya nzambe ameminga na dimension na po ete nyonso kosama na bomutu awa na s'occuper nango te po ete eloko moko ya mabe elige sani elige ya akoya na musuni na gobo yango bakolamba taba na bango wana na kanda na mutu nyonso mwena li yango ezate na gobo yango projet na bango esani ekoti mai projet na bango ekoti mai babitambo nyonso bazotela ngai bazozwa nga te yaya mokolo moko na vandi nayoki vertige kanga ya kobelana nayoki vertige bisika nazalaki na kwei babengi bamama mwana bino akwei batombolinga bamemanga epa munganga moko voisin na biso boye amekanga attention nzoka munganga oyo esika bazomemanga ake komeka ngai attention aza associé na bango na kokoma liboso munganga akozwa tensiomètre akoya nango akotyanga na loboko akokota na ndako nazwi bakisi azwi batonga aye nango munganga alingi acubanga tonga nayebisi munganga tonga te na nzoto na ngai munganga oloba bomoni mwana bino aza boye boyaki nde mpo na nini nayebisi bango tonga te na nzoto na ngai osombrani tonga te na nzoto nzoka nde papa oyo ngai nazoboya acubanga tonga aza associé na bango nzambe abandi olobela ngai ngai nzambe alobela ngai ata yo soki oza na ntina bamessage na suka ya balotambo awa ya bamakambo toosala ozwa bamessage ebele nzambe alobela ngai bien aimé mokanda Jean 10 elobi ni le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi suis venu afin que les brebis aillent la vie et qu'elle soit en abondance. Muyibi azoya pona goyiba pona goboma mais Christ azoya pour être mutu azala na nini azala na kimia pe abondance. Muyibi na minito na ngonga oyo ezalaki nani na muyibi ezalaki mama kulutu na biso na banoko abengaki pe asukaki na ye wana pamba te abengi bato mususu namonaki chef moko ya groupement autaka quartier moko na ville akikwiti bazobenga ngo Kanzombi aki kotala ngai mais chef ya groupement na ville nga na ibaka ete natunaki nani atindio abisinga ke
mama kultu na bino to salaka na bango to solola ne pe to yeba na ye yende mutu abengisa nga pona sa nini na ya kotala yo nzoka chef a groupement oyo ayaki na makambu abasangisa force po tengana sa nini ngana kufa metika na ebisa yo voler azoya po asala no masekite ténèbres zolanda yo te po ete basunga yo mais ténèbres zolanda yo na vie na yo na molili mission ya ténèbres ya koegorge yo mission ya ténèbres ya koboma yo mission ya ténèbres ya kosala makambo ebele ya mabe bien aimé komema vie na yo na distraction te kozwa vie na yo en légérité te ya na basituation ezopase na vie na yo ezala makambo ebele ezoleka na vie na oyo ozolekisa neti ozomona te eloko te tika na ebisa yo susi moko ya monde molili eza ete yo nyokwama ozalaka mutu ya souffrance ozalaka mutu ya pasi ozalaka mutu azonyokwama otikalaka maladifu tala banda obanda kobela ça fait combien de temps tala banda makambo ekomela ça fait combien de temps libotano ezofongwama te boza toujours na baproblème bozo tourne esika moko bozo avance te bozo kende liboso te tika na ebisa yo nzambe oyo aza na likolo aza n'importe qui te aza nzambe apapamba te aza nzambe oyo azoya na solution nga babande koluka nga nzungu ezalaki ezopela moto baki kochange système batia bougie mai ya bougie na pota bachangeaki système babengisaki noko na mboka ayaki na cérémonie ya bande kosala babomaki taba azwaki musuni ya taba akende kotumbala moto mission na bango na biti na bango ezalaki nini nga nakufa mais le Seigneur Dieu a protégé kinga na sakini na kufa kite mais toi nini ezoleka na vie na yo ba problème nini ezokomelo na vie makambo nini ekomelo talaka makambo ndenge koma makasi bino famille bino nyonso libota mobimba banda bobotama na bayaya na banoko na bana nkasi bozaka ndako moko boza lupango moko bobimaka te soki bokema bala bozongi bino nyonso boza wapi bozaka esika moko ato vajo ke poto suka nango kuna bisiko kokende okoya kozonga eza na eloko ekanga bino nazoyebisa yo eza na eloko ekanga bino soki eloko ekanga bino te mbele famille oyo avansa mbele famille oyo eprogressa mbele famille na yo efongwama mbele botongwama bokoma bato minene mais soki bozotongwama te soki bozo avance te ki signifie eza na eloko yo ozolanda nga siko naaloba na mutu nyonso olanda nga siko ki signifie mpo na nini bino nyonso botuna esika moko eza na bato yaya tika na ebisa yo mwana mwasi mwana mobali eza na bato lelo même na kati ya mboko bana mibali balatisi bango esprit ya kuluna bokomona mwa mobali wana neti ke makambo azosala eza normal nzoka nde bamvuta ye bokomona amela masanga makasi ke bana mokili eza mokili te na mokili oyo moto akokabela mpe kopo ya masanga nzoka nde aloki yo aloki yo banda komela masanga vi na yo mobimba nazonisa motu moko ozolanda ngai tika na ebisa yo tala ete ya libota na yo tala ete ya famille na yo tala makambo ezoleka na kati ya libota ono na kati ya famille na yo boza kokangama ozomona te mpo na nini eza bato mosusu balatisi bango molimo nempidicité ebele toketala ndeko moko na makampagne tozomata na immeuble totuni ser moko porte chaque fois tolekaka tomona ngoka ya kokanga lobi papa tika na yo porte eza ya ndeko moko ya pasteur mais alalaka ta futa combien de $100 alalaka wana susi nezani azuka mwana mwasi baye na yo wana bavandi na ye na suka nango asani alibere ake mais na ndako wana mwasi yaya okomona mpe bato wana bino boolengela bango bozotremble l'homme de Dieu serviteur de Dieu mutu na nzambe dadi yaya le vrai dadi eza oyo ana nguya ya nani ya nzambe epe nguya oyo ya masekite yaya nguya oyo biso toolobela eza nguya ya masekite nguya ya nzambe obeleli nzambe na problème oza nango ozwi solution obeleli nzambe nzambe akiti obeleli nzambe ye ozombra bato basala mabe me bino boolengela bango bona mpe bambongo na lelo soki paster ata mwana makolo neti nga ndena ata mwana makolo boye moto akonsidere te mpo na nini ebiki paster wana ata mwana makolo mpo considere paster lelo na Kinshasa il faut paster wana azala na mutuka mpo considere paster il faut paster azala na eglize monene mpo considere paster na mboka oyo il faut azala na immeuble nde te yaya kozana mutu yango te eza nguya ya nzambe kozana immeuble yango pe te eza nguya ya nzambe nguya ya nzambe eza eloko oyo evandaka na wapi na kati mutu azobanga nzambe ye nde aa na présence ya nzambe pas docteur
nzoka nde docteur oyo azalaki associé na bango akomekanga attention akolinga tubanga tonga na koboya akoyebisa bamama boboni mwana bino akolingaka atonga te nesi bango te nga tonge bakoboya nakoboya balobi to simba ye nalobi nga nakokufa te nazobisa bino malgré nyonso ekokomela nga ezala na butu ezala na moi ezala ngonga nini ngai nakokufa te oyebi eloko banobikisa ngai à moi j'avais toutefois la foi na bano nimela liwa te même lelo nga mutu ya mokili akoboma nga te force nyonso ya sorcellerie ya mokili oyo nguya nyonso ya monde ya ténèbre puissance nyonso oyo bato ya mokili bazotravaille nango ekoboma nga te. Pourquoi? Parce que à moi il y a quelqu'un oyo ya plus grand que oyo aza na mokili oyo, c'est Jésus-Christ de Nazareth nandimelaka ye ozomona nakoboya bacu banga tonga tokoya kozonga na ndako azoso banzeto azobwaka yango na se sikoyo nakomomona lupangu ndako mobimba chaque jour okomonaka mwa bitene banzeta kokata mwa bitene banzeta kokata mwa bitene banzeta kokata ndako mobimba ekomomona na kabo mwa bitene banzeta kokata nakoya kotala boye ezalaki n'importe nzete te ezalaki kombo marka kombo yango mpe namoni yango nandeko moko avandi awuti okende awa marka kombo oyo ya banzeta mbila akata yango mike mike azobwaka na se mission na ye na souci na ye ekosala nini ekoeshue toujours projet na azalaki nango mission na ye ekosala nini ekoeshue noko oyo ye abengaki awutaki mboka ayaki po ete baakomplir mission na ye noko oyo mpe akoya lokola ye akoya na puissance mosusu bakosangisa nzambe akoya kolakisa noko ke noko aza mwana moke makambo aye nango liboso eza ya bana mike tokolala na butu noko akopumbwa noko akobima noko akokende wapi akokende na monde na bango ya sorcellerie kosala misala na bango mpe kosala makambo na bango me bisika noko akokende kuna ekosimba te nga na butu na kolota na pongi nzambe azotesa nga na amona noko azopumbwa azobima na kindoki na ye nakobima na tongo nakoyebisa noko cette fois-ci soko obimi nakokanga yo ozala misala mabe ezala musala oyo ekosala na ndako awa me makambo yango tika nayebisa yo nazobimiso na mpwasa makambo ozosala nyonso ekoyebana awa noko akotia na nga tembe nakosambela nzambe ngake nzambe prouve noko oyo ke yo oza le tout puissant olekie na nguya mpe olekie na puissance le deuxième jour tokolala na butu noko akopumbwa akobima nzambe akoyebisa nga na 3h du matin ke jise bima kende kozela na porte ya toilette comme ça ozomona makambo nini ezoya makambo nini noko na bino azosala bien aimé na 3h wana nkaka ngai akobela ndenge naobela wana nakokende nakotema liboso ya porte ya toilette nakoyoka mopepe na force moko boya malili ekoyela ngai mais esprit ekoyebisa ngai kobanga te po ete kala te ye azosala nini ye azokita bien aimé noko akoya kokita akokweya na porte ya toilette kaka boye mopanzi na nga ntango ye akokweya na porte ya toilette nga nakosimba na toilette nakosimbe na loboko nakoyebisa noko nayebisaki yo lobi ke kopumbwa te soki opumbwe nakoprouve yo omoni ndenge oza boye soki nayebisi famille nayebisi mama nayebisi bato nyonso bakobeta yo na butu awa mpe bakoboma yo me nazopesa conseil naza mosali ya nzambe nga mutu namoni yo mutakala azokweya bongo azalaki na elamba te azokweya bongo azalaki mutakala ni ye akokweya ntango ye akokweya nakokanga ye tokozonga ne na ndako abandi kotremble ntango akomona bongo nga nakangi ye ye abandi kotremble azobanga nayebisi ye te naza mosali ya nzambe kobanga te nakosala yo eloko moko te nakokanga noko tokokota ne na ndako ntango tokokota na noko na ndako makambo oyo noko ayaki nango na misala noko ayaki kosala eza toujours nakosala nini nakoeshue makambo akobombama bato bayebaki teke noko aza sorcier bato bayebaki teke noko aye na misala mabe me nga deja nayebi famille mobimba bazoyeba te na découvrir ke noko aza sorcier nga moko apumbwaki akende na misala na ye mutakala mais l'homme de Dieu baobi que non so muto zo pumbu za juste na esprit que non esprit lo za esprit tika na esprit leni yo kangi noko no na physique au pumbu mutaka muto aliboso pe wana te
Kokanga ki ndenge ni. Mutu aliboso na lobino yo wana te. Yaya. Journaliste nazo ebisayo. Kindoki eza monde spirituel. Ya bimaki. N'esprit. Azozonga. Osongrad. Mais yo zaino malade neno surtout ki omoni maman do bimita. Na lobi ya. Yo kutinga te. Est-ce que kutinga kutanga to avancer? Kosonga sanga na simate. Na lobi ye abimaki. Abimaki ake. N'esprit. Azongi. Tango azonga n'esprit. Ngape na zaki concentré. Nazaki concentré. Nena abo na même neto vandia na concentré. Nga na yeba kandoki ezate ke na koti n'esprit. Na yeba kandoki natali ka mutu nelongi na biso bino omoni mutu wana asa misala mabe. Nesa omoni mutu wana asa mutu misala mabe. Kuna ezalaka te prophétie boboka na elongi natalio. Na biso omoni mutu wana asa ndoki. Omoni mutu wana asa boya kana elongi. Noko ayo kozonga nakangiye. Nazongi se na ndako. Na biso mukolo mobimba. Mukolo mususu ko bimba te soko bimina osani na kokanga yo. Noko oyo awumeli asali 2 mois na ndako. Le 3e mois eloko oyo ya kanaki esimbite. Mukolo mususu balambi biloko. Noko akozwa mabele akopesa mama kulutu. Mabele wana toyebaka te utaka wapi. Mais j'ai vite compris que ça mabele oyo ya lobela kinga na commencement que so muto azo lingote zwa mabele tia na kati ya kopo balola salani mela akozwa mabele toyebaka te mabele na uta na ngwapi akopesa mama kulutu po atielanga mabele wana ni fiske ndambo ekota na biloko na osani na zolia akoluka moyen ponga na banda ekozala souple ozomo na biso to sambela ka to za concentré moi eloko na ngani na liaka mbetu na ngana lalelaka elamba na ngana na lataka nazaka distraite na yango nazalaka distraite na yango batu mususu lelo ozu elamba opesi camarade na yo ke kolata oyebi yete oyebi vina yete oyebi pe makambo asala te et pe na moni bande kwa basi ba komi na niveau ti soutien na sous-vêtement bazolatana ke bayaya monde a fo monde pe bilialia okomika boy balambi biloko yakolia lokola mboko batu balingi ba kufa na nzala yakolia mbala moko yo pe oke mbala moko bandi osala nini obandi kolia bilialia bakolesa yo mai ya masoko bakolesa yo oui bato bateka mikate na balabala bomo na bato bazotonda na yebi soke sorcellerie na yebi réalité belé hein na kati ba réalité wana na koloba na bino bakolesa yo mai ya toilette hein na kati ya biloko bakotia babilo mususu mabe na kati ya biloko yo zolia kolia kabilia ya te kolata pe bilata la tate et pe na vie bavanda na mutu nyoso te oui na vie bavanda na mutu nyoso te mutu ko vanda na oyebi eta dam nete oyebi finete mela pe na mutu nyoso te ba mela pe na mutu nyoso te tango a concentré soit concentré sala musana olo lenge nzamba so tinda pe nzamba osana noko ko luka moy atwa mabele wana toyebi te mais na suka nango noko eki koloba dini mabele wana ezaka mabele autaka nango mboka aswaka ngo na cimetière ya bakoko na ye aluki nyoso aluki moye po batelanga ndambo ya mabele wana wapi na biloko kolia mais lokola biloko nanga kolia esika na lalaka ezalaki ka wana na lingaka te mutu apusa na pe simba même lelo noko ako mama kuluta ko baluka wana akoluka moye ngana bima libanda poete akobisanga ke batelio mai kendo ko sokana biseke lelo na ko sokola te po makamnyo so ngana baneko boya ngo ka ndeti esprit baneko tinda esprit na ngana ya bango e baneko sani e baneko o batelio de mai kendo ko bimanzo ka sosina bango ezali na bima libanda tango na zoke sokola bazo mabele wana basani bacha na biloko mais esprit na ngai na ya bango ibando simba te eko simba te na ko boya ko bima libanda mission na bango toujours salini échoué mission na bango échoué noko akoti 3e mois noko abandi kobela ozola na papa journaliste tokoti 3e mois noko abandi kobela batomboli noko et pas bana kasene ba mama biso bande kolanga mususu ba memi no hôpital bake kuna eloko nini azobela libumezo swa noko eloko abela libumezo swa libumezo swa so pas moko noko azolela na olela
pasi libumezo so ezo silate libumezo so ba pese bakisi banyama ba pese bakisi noko azobika te noko ba ekozonga na noko na ndako ba uti hôpital ba ekozonga na noko na ndako tango ba ekozonga na noko na ndako maladie zo sani et continue wana yo bela noko pa obela ngana obela na ngai ngana obela na banaka na baneko bela noko muto yaki na tabana ye noko muto alinga babo matabana ye noko muto alinga ki ngana lia michopo na lia bafua bapumo aya obela ye abandi obela noko maladie koma grave bana ne na mboka bakoyoka bana ne bakoya bakozwaye bakotie na mutuka bakozonga ne na mboka tango noko akoma na mboka noko akosangisa bato awebisa bango nga ata na kufi nga na kufi pamba te nga na kufi yoka lisolo mutu azoboma ngai eza mwana kasi na nga abengaki nga po ete tokende koboma mwana na biso moko abelaka me kuna nakei nakoki te kuna nakei nakoki te lokola nakoki te yango nabandi kobela naye kozonga lokola naye kozonga ngawa nazosala nini nazokufa na ngai seke mutu abomisi ngai eza mwana kasi na ngai ok tosuki esika mutu abomisi ngai mwana kasi na ngai toyeba na l'épisode ezoya soki nokakufaki to nokakufaki te ndenge asepatine ase confesser mpona lelo l'homme de Dieu le pasteur JC Mboma tosuki awa liboso ekozala nini na message na numéro de téléphone so baposa contacto bakozwa nde nini batuna mituna par rapport mituna mosusu na tuni te bango bazwa opportunité otuna bien aimé makambo eza mutuya awa eza na banda ekobela mais déjà à partir ya lobi ya semaine ya lobi tokokota nde nini nayaki kokufa makambo nini namonaki na nsima ya liwa na ngai kuna mpe bokoyeba yango soki noko akufaki to akufaki te napamboli bandeko nyonso balandi biso napamboli basali na nzambe surtout mama na biso mama Tiffany mokwa napamboli ndeko ale ale apambwama bambote ebele na ndeko ale mpo ale aza oyo asoutenir biso makasi mpo asoutenir biso mpe alingi ete makambo oyo eprogresse ekende liboso frère ale nzambe atombola yo bambote no yango wana na pepi yo mpenza mpe nzambe apambola yo apambola mpe bandeko mosusu bazira bandeko mosusu bao baolanda nga napamboli bino napesi bino bambote na apambola bana na nzambe nyonso bana na Kinshasa mpe bana na mikili ya poto mpe musika na apambola bino nayebi ete so bolandi makambo ntina suka ezamaka minene mpe nzambe atombola bino opamoli papi moma te na bango akozanga te wana libota yaya libota wana force wana ndeko na ngai yo ata na miso elongo ya pamba yo mona te wana ndeko na ngai nzambe apambola ye bisika bazali ingénieur nzambe apambola yo ser docteur nzambe apambola bino nyonso famille mobimba oncle na mbudi kuna nzambe apambola yo numéro de téléphone na ngai téléphone eza plus 243 081 25 69 447 plus 243 081 25 69 447 bambote ya tro numéro n'est pas affiché wana to 6 ana le yembo yembita etesala yaya nzambi tasala etesala yaya nzambi tasala yaya etesala déjà nzambi tasala etesala yaya nzambi tasala yaya tangu talungaka yo ngunga tabule yo tabule yaya nzambi tasala ye mbuta dibundu na betu bakala dibale nsuso buwala yaya nzambi mesala yo pasi na ntima bampangi masanga na mese kikatula nsoni rafa nzambi mesala ye yaya mesala ye papa mesala nzambi mesala yaya nzanga salo yo tangu melunge ye ngunga mebule nzambi tasala deja yaya tasala yaya ngemevanda na Zulu betu na ntoto na mpasi Kinshasa mpasi yaya kikwiti mpasi papa kwisange sala deja yaya tasala deja sala yaya sala yaya sala papa
nzambita salo yo luangu na beto iye kimba kuna beto yo dila na beto ye nzambita sala yaya kutata na betu bampangi nzambita salo yo isangezale zasukangezale kusangezale papa nzambita sale ngetabuta ngetabale ngetabonga kange yaya nzambita salo yo maladi takwenda ntamba lujingu tabonga kayo nzambita sala deja papa tasale ye kimba kuna beto ye yaya tasala yaya. Ok, voilà, merci vraiment le pasteur JC Mboma, vraiment merci vraiment. Donc, quand on continue toujours l'épisode, Ozoya, je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, les Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la conférence au PCNA Jiwa Zaki Nassi la caméra. Je dis aussi un grand merci à Kila Bams, des Pierre Frédicide, la PCBino Bambote et Belé, le 17 mai, Boutama et Lamou, il y a Dadi Mokoya, il y a toujours ma vidéo, photo, message na mino et ça là vraiment bien. On se retrouve à la prochaine et toujours dans le baka. Bafwa, bachala, vite ami collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni na makandi lobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata